Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ata binomoko botala nanu foto yo lobi nini. Ata binomoko botala nanu foto yo lobi nini. Meme vous meme o botala nanu foto yo bolobi nini. Ah, meme vous meme ou potala nanu foto yo bolobi nini. Ah, est-ce que za moninga malamu tote? Est-ce que za moto ya nzambe to ya satana? Est-ce que za papa malamu to papa mo baby si? Ata binomoko botala nanu foto yo bolobi nini. Meme vous meme o botala nanu foto yo bolobi nini. Est-ce que za moninga malamu tote? Est-ce que za moto ya nzambe to ya satana? Est-ce que za papa malamu to papa mon baby si? Bien-aimé dans le Seigneur, libota nanzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom na bino nyonso. Quelle grâce, quelle joie immense tant au coup de naraboye malgré d'ailleurs. Oh bien-aimé, malgré d'ailleurs mbokeze ako beba. Bien-aimé, le monde va mal. Ba maladie ndenge na ndenge. Ba vaccin ya ndenge na ndenge. Ba dose zo bakisama beko bakisama. Le monde va mal. Malgré makambo nyonso wana. Oh bien-aimé, Zambe na biso, papa na biso, azobate la biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ezala liweye, ezala paseye, kolelate. Soko zaya nzambe, bien-aimé, nzamba bini nazo sala. Bien-aimé, zali kambote. Mais l'essentiel, to ebande nzambe. Bien-aimé, ato kufi lelo. Ato lamuki na tongo moni na réseaux sociaux, frère Jeff a kufi. O intel a kufi. Bien-aimé, soko zalaki na nzambe. Eze sengo po zongi pa papa. Apofe mwana ne azonga na maboko na ye. Mais soko zalaki ya nzambe te. Eza pasi po, moli mone kote, ekei kote lengana. Mais bien-aimé na le Seigneur, le loto yeli bien-aimé photo oyo. Et on a tout ni bino. Est-ce que aza moninga malamu tote? Est-ce que aza moto na nzambe to moto ya satana? Est-ce que aza papa malamu to papa mo bebisi? Est-ce que papa malamu ko kanga photo na mwana ya moninga na yebo moninga ne pazate? Place nini bazalaki? Na ba tenu ya boy. Est-ce que moninga malamu ko kanga photo na mwana ya moninga na ye na ba tenu ya boy? Est-ce que collègue ya malama kokanga photo na mwana collègue na eboyi collègue n'est pas zate? Est-ce que eza jeune bango te po bazwa mwana ba koisa ye? Bien-aimé dans le Seigneur, na moni na bondela ya mbote to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Merci na puissance, merci na mission. Merci na mandat. Alléluia. Merci na kuzo telemisa biso papa. Na but moko kaka. Bana satana bakweya. Bana na yoba lamuka. O bakangami na ba église na bango bâtiment. O bakangami na bango. O batambolaka na bango. O bakosaka bango tongo midi pe pokwa. Kolia bambongo na bango. Kobima na basi na bango. Bakoma kobima meme na mibali. Oh Père éternel, yangozo tinda biso, bano bayoka son de la trompette, baka bonana bango, car d'ailleurs, alléluia, le monde va mal, mokele kumo koma nasuka. Oh papa, oyo liwe ko kuta ye na mabe, akinde li felo papa, oyo liwe ko kuta na idolâtrie ya ba faux pasteur ya ba église bâtiment, akinde li felo, yangozo tinda biso, bana no balanda kaka yo, baye ba kaka yo, biso toza ba simple messager, yango na tiki message Nzambe. Oh papa, message joyo était ya bano ya yo. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons
Amen. Oh, bien aimé, osan adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de reva. Uniquement pour na bateau yeso akufela. Ceux qui sont akufela yote. Okoya kofinga biso. Pambate oza idolâtre. Pambate yozo monaka makamba mukili. Pambate yo rozala na nzambe ozane na satana. Pambate motema nonde mbindu. Ozana besoin mukili. Ozana besoin ya ekobo. Ozana besoin ya lokuta. Ozana besoin ya église bâtiment. Ozana besoin ya lokukabulaka bambongo nokuna. Yango oya kofinga biso. Pambate yeso akufela yote. Yesu ne kusolo baki. Tout est accompli. Na linga de l'accès, nyonso kokisami. Bon, yo lokola yo nyonso kokisama na ngopone yote ba kosa yo, yaka na mbongo, yaka na batima, yaka na boye, pesa nda kuno comme offrande, pesa boye. Otanga kape Bible te, oza pe na grâce te, yango nde okuya kofinga biso. Mais biso ozo sa biso nde mawa. Toza na besoin na yo. Papa atindaka ba père spirituel ti. Dieu envoie tout simplement des messagers. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, osana bala Yesu. Quelle grâce. Osa voisin yaba Paul, yaba Marie de Magdala. Alléluia. Oh, bien-aimé, osa voisin yaba Moïse, yaba Esther, oh, yaba Abigail. Alors, yaba frère nanga Tanks Banks. Quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle joie immense. Osa voisine yaba maman Violaine, yaba maman Françoise. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Osa voisine yaba sœur Berline. Oh, sœur Berline Boula. Bien-aimé dans le Seigneur. Osa voisine yaba sœur Maïka Mandrandele. Quelle grâce yako yeba nzambe. Quelle grâce yako tambola na nzambe. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bomoni photo oyo. Epesi pasi, epesi mawa. Bien-aimé dans le Seigneur. Na kotanga no verset moko. Pour biso totanga ka bien-aimé na kei na Galate. Bien-aimé na kotanga verset moko na Galate. Na kotanga verset moko na Galate na Lumbango. Tokotanga verset moko na Galate awa. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, Galate. Galate chapitre 1, verset 10. Voilà. Galate chapitre 1, verset 10. Bien-aimé, je vais prendre mes lunettes. Alléluia. Quelle grâce. Et je vais essuyer mes lunettes. Ah oui, pour n'attendre madame. Na boy bisanzambe ke tangaka bien te na okagite. Ah, alléluia. Et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, toza na Galate chapitre 1, verset 10. Landa verset oyo madame na kombo na Jésus Christ. Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ici, c'est notre aîné dans la foi, Paul. Bien-aimé. Oyo tangi verset oyo. Est-ce que, maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? Adeni esi oyo, bazouya na ba buzz, bazana besoin ya batu balinga bango, bazana besoin ya koluka succès, bazana besoin basenga batu bambongo, baza ba serviteur de Dieu. Bien-aimé, serviteur de Dieu, eloka liboso lukaka, donc muto sepela nzambe ndia sepela. Serviteur de Dieu asalela kande nzambe. Et c'est qui est un serviteur de Dieu? Mutu nyonso embi yesu na bo moinaye aza serviteur et servante de Dieu. Tant ozo kende ba boîte te, tant ozo sala mabete, tant ozo sala kindumba te, pambate nzoto no ezo servir nzambe. Makamuno no ezo servir nzambe. Musupe bamsu bana ba don ya kote ya neti babiso. Bamsu bana don ya kubikisa, bamsu bana don ya kokaba, bamsu bana don ya bolingo. Tout ça c'est ça servir Dieu. Souba kosa yote na batu oyo, ba serviteur du diable, ba ende kokosa, ba eko luka mbongo, kokosa batu loku, kote ya batu lokuta, kotonga beglise bâtiment, mukolo enlèvement kosa ba église one kotikala. Bien-aimé, nda kwanza bezande yo, bazo kosa yo, bien-aimé. Nous sommes na loi ya Moïse, ezalaki ombre, bien-aimé, botala na nou tata oyo. Vraiment ngana bino na nou to analyser nos photos oyo. Est-ce que ndenge na lobi papa akokanga photo na mwana moninga na yeboy moninga ne moko azate balati boy boy anulanga nana? Est-ce que un collègue ezala ya musala nzambe ezala ya nini ezala wapi, est-ce kokanga photo na mwana ya collègue na yo na absence ya collègue na yo bolati boy? Est-ce qu'un serviteur de Dieu
mutu atiaka liloba nzambe, mutu abangaka nzambe, akokanga photo na mwana ya collègue na eboye. Est-ce que un homme respectueux, un homme posé, akokanga photo na mwana ya camarade na eboye? Ça, c'est un fils du diable, ce monsieur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mwana oyo Peniel, bazo utiliser. Bien-aimé, nengi mai kalambai. Kaka na nenga zo kinde o a gagné soi-disant procès à mokilo. Mba moko na ba photo bolumbu za kolanda. Mono ba truqué. Nengi to ki na mokili ba truqué. Bien-aimé, moi noyo, azui 12. Ba betier 12. Ba truqué moi noyo. Ba simbisi touche, voilà ba langage ba congolais. Ba simbisi touche, aza mwana muki. Denile sola za kanena batuwana. Bolanda to yo so dizaneti ba kosandi ba kosi o apporter Denile se peine o apporter mais ba yebani. Tant Moïse mbe papa na kofaka Moïse Denile c'était là-bas. Ba yebani ba za batu moko. Laissez nous moi si à Matou Samuel. Tant a dénoncé Matou Samuel erreur à salaki. Tant ba faux pasteur on a ba yé. Soit disant que ba yé pour ba réconcilier bango. Quelque temps après moi si on a koufi ba frapper. Peniel a ça l'attention. Ba boti ya Peniel. Bo bete li kofi na mesa. Bo zong sa moi na bino aux États-Unis. Moi na bino a vanda nien. A moi que bozo ba parenté. A yo ka bino tenengeni. Moi na bino a commis déjà envoûté. Batu wana baza batu mabe. Batu wana ba melaka makila. Batu wana baza ba sataniste. Bakolia mwana na bino, bakobongolisa ngombe na butu, pe batafuniye kitoko. Encore aza pe na Bible. Alléluia. Moto na nzambe a solola. Bien-aimé, photo e pesinga e pasi. Photo o e pesinga pasi. Bino pe bandeko na nga ya pasi. Obolandaka ba faux pasteur, obolandaka ba faux musicien, obolandaka ba faux politicien. Pourquoi nous ba faux? Parce que ba benga ma base la biloko bango bazate, ezande ba na satana. Mais soko benga ma veno la musicien, okobuma mutu mokote. Obondo yemba ka banze mozo pesa ba message à travers banzembu na yo. Bondo mela makila ya mutu te, bondo buma mabala batute, bondo bemza ba via batute. Soko benga mde solo obando te ya batu, bondo bimana basi ya batute, bondo bimana bana batute, bondo bimana batu, ozala exemplaire. Sopo tina mapoza la politicien, okolia ba mbongo batute, okoyiba mbongo mboka te, okubongisa mboka. Y'en ba faux musicien, ba faux pasteur, ba faux politicien, ba benga mate, ba tinda mate. Les années bateau satana tinda, ba tia désordre na mokili. Ils iront en enfer, ceux qui vont se repentir. Alors, bon, monde va triquer moi na oyo. Bien aimé, ça li passe, n'est pas triquer moi non kuluka base na bango. Bien aimé, papa ma bé. Na surtout na ba famille ya Denilesi, famille ya Denilesi. Et ça kabino ndeni tabo mona ka Denilesi. Et ça la kabino ndeni nini. Soka zaka famille nanga na ko sele vidéo. Pambate na obanga ndenzambe. Na ko expliquer na bato que il n'est pas de Dieu. Mais bino tout bovandi kimia. Moi, quelques-uns boleka qui na ba TV pour applaudir koutuye. Passez mba a defa kabilamba. Passez mba a senga kabilamba. Pour asala ka ben mission. Est-ce que vous trouvez ça normal? Basa e belé même na ba pari to ba message na bango moi chaque dimanche. Et ça na moko wana na ko defa la passe ba mission ko ba ko defa bilamba. Au moins na verse mission la tiki na concert samedi, dimanche pasteur à la en église. Est-ce que vous servez Dieu ou vous servez pour plaire aux hommes? Et ça passe mingi. Na ngoto le tota non mama oyo après to zonga au nom de Jésus-Christ. Les Africains doivent arrêter d'enrichir les pasteurs. Les pasteurs sont des escrocs. Il faut que vous arrêtez à les enrichir. Si vous avez de l'argent à donner, donnez aux pauvres. Prenez vos dîmes, donnez aux pauvres. Dans votre quartier, dans votre famille, dans votre rue, il y a des pauvres. Donnez l'argent aux pauvres. Les pauvres en ont besoin. Mais les pasteurs, regardez comment ils sont pas humbles, comment ils sont orgueilleux, comment ils aiment la convoitise de la chair. Ils sont là dans des costumes chers, ils sont là dans des voitures chères, dans des vies chères. Et même leurs femmes portent des habits chers que vous-même, vous pouvez pas porter ces habits-là.
Vous ne pouvez même pas acheter ces habits-là. Ces pasteurs sont des escrocs. Il faut que les Africains arrivent à comprendre cela. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Les pasteurs sont des escrocs. Prenez votre argent, allez donner aux pauvres. Trop, c'est trop. Il faut qu'on ferme ces églises-là. Bien aimé, boyoki mama oyo makamba lobi. Boyoki mama oyo message à Pesibino. Ba pasteur oyo eza makamba lukuta. Pasteur pe eza titre te eza don. Somme dans so benganga pasteur, benganga prophète, benganga apôtre, be aibine parole te, eza ba titre te, eza ba don. Il a fait des dons aux hommes, les autres comme pasteurs, ça na Éphésiens 4, tanga chapitre wana. Eza ba titre te, bako bengo kombo titre te. Eza comme toi na do ya guérison, bako bengo frère guérison te ou sœur guérison. Na bi sœur guérison, na frère guérison. Quelle grâce. Bazo ko sabino. Bien aimé. La dîme, ça n'a jamais été de l'argent, la dîme. Pourquoi bazo ko sabino bakbongo bakomisa mbongo? Bazo ko sabino pe bozo ndima. Yeso albaki nyo se kokisa mine kolos. Mais bon bazo ko sabino batanga ndo ba malachi, eza na ancienne alliance. Batanga ba verset batanga bio ba dimon, eza na ancienne alliance. Baza miyibi balandela nde église catholique. Zala tanga no verset moko. Oka verset to tanga wa. Ésaïe chapitre 52, verset 3. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, verset 1. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, mon bien-aimé. Ce n'est pas à prix d'argent que Okokota Lola. Ce n'est pas à prix d'argent que Masumuni Kolimbisama. Ce n'est pas à prix d'argent que Nzambe a quoi griller yo. Le juste vivra par la foi. Bato bazoko sabino. Balandelika église catholique. Batongi l'église avant Isalakate. Na bane 70 ou bane 60 ans. L'église Isalakate. Je vous dis la vérité. Moi, mon papa priait. Azo me manga na banda. Ne sarabino pas papa moko papa auton. Asatika biso. Azalaka pembe bona. Pese famille papa auton yo sombote. Tout ce que ba groupe de prière. Ba devasa mo na mapango. Après, vague, ba dénilé sur la bakoutino, bon, bande d'église d'Amboko, voilà, ba l'année de l'église catholique, ba sali ba cours théologique, allez, ba mbala moko, allez, pou, ba sali l'église. Bon, ba mosenga, ba na ba dim, ba mosenga, ba na ba boy, ba na ba pratique à lukuta. Allez, bon, mesani nango. Bien, mais yo que le gonzamba le bien. Dans Matthieu chapitre 18, bien, mais yo que le gonzamba le bien. Dans Matthieu chapitre 18, bien aimé, Nakinango, Matthieu chapitre 18, verset 20. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Yo le tokotanga bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce. D'abord, on a verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien aimé, nzambati naka ba message, ba période ma message. Ah, yesu ntazoloba. Bien aimé, ato za yo moko. Ata yo na mwasi na yo. Soki bo fukami. Yo na moninga na yo. Yo na bana na yo. Yo kalezaki na ba groupe de prière. Le dimanche prochain, que na sambela na frère tangi. Allez, maman Françoise, tozo bana. Toke na biso sambela na frère tangi. Ah, te, toke na biso to sambela pa Patrick Ena. Bien aimé, bana nzeba sambela rabongo. Bana nzabe basanganaka, toki sangane pa, eza teke bâtiment moko boye, botie ba, allez, organisation d'hommes, lundi boye, mardi prière, mercredi ce qui passera yambaka, vendredi jeûne, organisation d'hommes, et Dieu n'est pas là dedans. Bozo landanza, mettez bo landande mout. Yoko su nzabe loko le bien, hein. Dans Matthieu chapitre 6, yoka. Bazo ko sabino, hein, bazo liamino bambongo, hein. Yoko le jokotanga, toki na Matthieu chapitre 6, bien aimé, versets 5 à 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Yokaao. Et au coin des rues. Kozaloko la bangote tambozo sambela. Na ba synagogue, na ba l'église, na ba bâtiment, na bango debout. Bango na bazo ganga. Nzamba lobi kozaloko bango bongote. Tona ba coin des rues. Nzamba mtatindio. Côté na ba coin des rues, ba nzamba mtatindio. Yoka. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ah, yoka, je vous le dis en vérité,
ils ont leur récompense. Ah, les foot na bango ezali. Ah, mbandu na bango ezali. Yoka verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Même si tu as un bâtiment, il faut le banon verset wana ezalaki natanini, ezalaki ponanini, elingaki lobanini. Parce que nous verset moko ya lukuta, venez dans la maison de l'Éternel. Ezana ba ciel alliance. Dans la nouvelle alliance, Yesu akukufa pona biso. E ndako nzambe zande yo. Mulimo nzambe vanda nde kati na yo. E vanda na babatima wana te. Balobi yango, zela. Balobi yango. Dans l'action aussi ko. Au nom de Jésus-Christ. Balobi yango, na acte. Acte, bien aimé que le balobi yango. Balobi yango na acte. Acte chapitre 17 verset 24. Yoka, Acte chapitre 17 verset 24 balobi yango. Alors, quelle grâce! Je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Alléluia. Mais maintenant, dans Acte chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde, j'ai lu au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre leader, le seul, l'unique, au Bisotolanda. Amen. Yenda yaki, kukufa pona biso, puis mta kozonga kozwa biso, mutu mon côté, tata pasteur te, bazo kosabino. Kimbangu te, tata onda te. Alléluia. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. T'as là nos versets. Bien-aimé, bato yo, ba faux pasteur, bazo kosabino, bazo bimana bana nabino, bazo panzama bala nabino, comment même namibali, ce sont des faux serviteurs de Dieu. T'as non affiché, t'as l'affiché, t'as l'affiché malam. Donc, t'as la place, bâtir cercle, là, communini, ne retiens pas ton argent, Dieu en a besoin. T'as la likolo, grand moment de prière et d'action de grâce. T'as la likolo. Bien-aimé, bazo kosabino. Dieu a besoin de ton argent, Lukuta. Dieu a besoin de ta vie. Nous avons besoin de bon inayo. Nous avons besoin de bon inayote. Bana nzambe bakabananaka. Bana nzambe balinganaka. C'est ça l'amour du prochain. Kotika muninga na nzalate. Muninga zangi opesiye. Neti ser na biso Berlin Bula na France a Benginga a tindilinga mbongo na kota studio abi frère nzembu no moko bona sepe nango mingi tselela ngango penda tela biso e pambola bana nzambe na zana studio. C'est ça. Et ça nango teke bakosa bino mbongo ya boye bakomina kokutala tala na fichu makambu ya lukuta. Oh, prière d'action de grâce. Mais action de grâce. Ma personne kana nzambe. Eza ko fuka mela nzambe. Eza ko yembe la nzambe. Eza ko lala ou lali pour nzambe. O telemi. Ozo adorer nzambe. Action de grâce pour nzambe. Bon, ba komisa o prière d'action de grâce. Mbongo na ba église na bango. Joua na bo mema mbongo. Bo mema mituka. Bo mema bazo atabino. Est-ce nzambe na besoin ba biloko palpable. Bibezo ba le juste vivra par la foi et non par la vue. Bana nzemba kabananaka bozo se soutenir oko kapepe muningo mutoka ko kapepe muningo bilamba ko kapepe muningo 1 euro 100 euros 10 euros ndenge lingi mais c'était que mutuma ko sabino yela ngambongo boy so na ngote o pamba mate non tant so kaba pozo pamba mais il a te que au bon on va osenga bino. Oh bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors encore. Denili ici, c'est un faux serviteur de Dieu. Baza ebele na Congo na bazo détruit bana nzambe. Penyen oyo basali je. Bien-aimé, ça passe pe mawa. Bien-aimé, nazo bondela pona na yonde ko na ozaki libako ko landa ngai. Papa pambola ndeko landi ngai. Pambola misala na ye. Pambola ndaku na ye. Pambola ba projet na ye, pe pambola santé na ye. Zinge na makila ma Jésus Christ. Ceux qui azaki na maladie moko songolo est libéré maintenant au nom de Jésus Christ. Et c'est quand ce kangama qui n'a vie na ye et fungoma maintenant au nom de Jésus Christ. Loboko na nguye simba ye, et tambola na ye, et tombola ye, pe longisa ye. Ba nguna na ye nyonso baza ba marche pied na ye au nom de Jésus Christ. Beleme nzambe ya pambola yo. D'ici 4 matins, tema bo sepeli na biso bato asete na danse wana. So na selela onsko nzembu. Na selela onsko nzembu, bozo zongo d'ici 4 matins. So botu nanga nani, Dio avec sœur Solange.
diata bao. Bileme niveau tobini, beaucoup s'épelle encore, avec la nouvelle danse, Lazare a c'est quoi qui 4e jour. Tozong sipe sou biso badazede beneme beaucoup eko sepeli sabino eko sala bino ba bien na bandako na bino pe ba challenge zo continue ka beko continue to bina na biso so batwa sete so batwa likolo so batwa sete so batwa likolo so batwa sete so batwa likolo. Quelle grâce, quelle joie immense. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut battre la racine nini. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Tembete. Ozasi. Soko ozali congolais ya solo okoki kozanga mokolo moko te esengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko ozali congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pe na yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata nazali congolais so ata bamendele ki bakoki kotala congodialogue.com